De Gaulle baza batakala balongwaki solano cha de Gaulle maopi bazaki balongwa cha maona marambo babenga ya papa Melina babenga ya makamanya sate kato kumisa peto ndima lelo babengi ya Jésus le Padre ça me c'est de ba Congo France France.com site ya Congo masolo ya danger masolo ya kitoko. Bonjour et merci d'être branché sur la meilleure chaîne du moment, www.congofrance.com, avec le grand boss Monsieur Josué Didi Dipuma et notre grand manager Junior Boukson Boukassa. Boukassa, bon séjour à toi, notre grand manager à Kinshasa, actuellement à Kinshasa. Alors je profite encore pour dire bonjour à toute l'équipe de Congo France qui travaille toujours arrache-pied pour nous. Vous savez que Malam Mouna, c'est une artiste Moubala Mouindou. Elle sera toujours na prise de vue, douceur, bienvenue, Nakatia montage, Sarah Ramazan la Chanel toujours là pour vous servir. Dans le cadre de la musique culturelle Nabiso ya Congo, je reçois pour vous échapper. Qu'est-ce que j'avais dit? On va essayer un peu de parler sur plusieurs points sur la musique congolaise. Chanteur, abandonnement vocal pour fungo la masole qui non kitoko quoi. Po ndara kitoko quoi. Bonjour, bonjour échappé. Bonjour. Kitoko makasi. Qu'est-ce que j'avais dit? Télé pas donné makamo. Ça doit avoir. Vous avez makamo. Télé pas de makamo. Ça doit avoir sama papu na do diembela ega. On aura un chien pour se féliciter à la public à les padres. Qu'est-ce que j'avais dit? Mon bobé, Charlie, grand soliste du monde. Vraiment, quoi. Roger Ndonga ka espion na mboka bolingo. Yonde koko takiza makolu kambuma. Ole otonda okenda. Yo moto katariba ya tempelo ya jouissance na ngai lelo sali abanda depose okotisi befiltre na sala yo nini oyebike baboya jamais loboko yo ezosala yo kado nzokande yo tikelanga héritage ya makanisi bebe nazokufa yo zoseka Serge Bola le pressario moninga Gires Peugeot Miguel Bakenama Roger Babenginga Mabobe ya bolingo na yo Ndonga Babenginga Zoba ya bolingo na yo Mabobe nenga ye Roger Ndonga yo tikelanga deliche na Republika Motema no enanga kouta wapi pa ko sauvenga mamai mote me bukani la fe ko kinésithérapie ramène je t'aime na yo solution de présence na yo poni yo kende merci bit na bolingo pizalaka pardon Roger bwakisa manda wanai no kitea koba mayana mopanga ya bolingo Charlie isolo mais fidèle ya kufa Saint Valentin kutue tikala fête ya bamoure jamais changé Roger Ebi jamais changé mobobe nenga iruji zoba nenga enonga Kliana na wenze ya balingo Joel Chibangu Sokotele bili buza mezonenga na kapuna chamwi Pour cause sala sembla Et pourtant natandelio Oscar Chibangu Ya mobobe Entre ciel et terre Okundi bola munangai Raka raka Conduis-moi la dernière demain Bolingo Adi Satsima baye C'est vrai, Balabaka, que la confiance n'exclut pas le contrôle. Quelque part, fidélité ne rendra service à ma bé. Fonctionne en capital, n'a coquin la l'amour. Jabango na négligé. Nazo ibati. Entre condoléances, na félicitations, nini nazo mérité.
Mobobe nenga Paul Bindo Musamali Zoba nenga Fanny Bongende acoustique. C'est bon. Merci beaucoup échappé. Mon bobo Embelina. Venanga Rojendonga. Mais clip dans les salamités. Ouais, clip dans vidéo déjà bientôt ici là non. Ici là mon aussi ça. Parce qu'on a fidélité aux alangos par les padres et on pena yo zuba chamba batumso zuba champena te obachaki pena mutema opewe ko kuta. Fidélité na patience. 7 ans c'est trop. 8e année yango to kende. Fidélité na ngane futinga. En plus nzembo ngo pezaki na ngo tirage au sol ga mokonza koti loboko ba papier. Ezaki ne bongo. Tanga bendi bwe komo échapper mbamo. Ezaki teke bobo aponite yom to nzembo. Tout peut to sarage wana. A koti loboko ba bendi. Jana yango pe luki ba problème ba départ rebelle ba kanda manini. Départ banani. Ba départ ba musicien. Te biso musicien. Baba biso linda taka zaka nezalaka. Bat balongwa pa fa ba remplacer banini. De Gaulle baza batakala balongwaki solo ndo cha de Gaulle maope bazaki balongwa cha maona makambo bakoki na makambo te ngana la chanter surtout bitu ando beta no shishwa siro ngaza mesete ba te na mutu nazoe mande nazoe mabo Serge Bola le presseur la sepela Bolingwa polelo emana zobange komelinga bangamo na la vie Soki bolingwa zalaki atabayini tende na soma nyonso na bomba ozala wangai Simanga pona zoyoka malili Batalanga te miso zoyoka yo soni chéri Ici c'est la Janet to Gloire Tsai Diego Ngangweti Oyokane na mata chanteur ba bouger na bango te bazaka moto yambo babenga ya papa Melina babenga ya makombo nyonso te kato kumisa peto ndima lelo babengi ye Jésus le Padre bako jiji échappé na moto yambo fara ni asango makasi ngana leli mokili akala ezalaka ya bakristu lelo mokili ekomi ya bapagano oye nakoka mwa yeye échappé le bi bataka makasi baza wana ba bouger na bon donc absence ba musicien na ezomona nango pe exact on dit que oui, musicien ko longa en orchestre parce que pimile nzembo. Ils ont raison. Ah Charlie Sologo de ancien nangai chef nangai akala. Ye. Ti lelo azakaka. Nzembo zelo te. Ezaka tout partout tourna et puis ozala donc eza mo concept ni asala makam na ye. Voilà. Ba départ esala mo ebele faire parce que on do banga te ko pesa ba nzembo lisusu. Te lo bage ndenge bato ba longwe na bango. Ne bato ba longwe na bango. Courste. Koloba te ke départ. À départ à la raté. Le corps va longuer, on fait un bang à tes scores, couper sous un musicien confiance en leur pesa. Rien. Ils sont dans confiance dans Zalez. Bao bazo kena, bao bada bateau bada na bango na tante, ba na jeté, carré la carré, on a quatre carré wana. Le padre Lobaramou, toi les kena na koyemba na Congo, abotamina noté, azana noté. Yebisanga na temps le padre mo loba ke mutuna na leke na chana Congo azate azala pete azala te yezo ba place ba papa Luambo ba tabulai ba papa Wemba ba toto mike na focha bango na ngai ngamuna zo charge na bango ya robeta bango na chana maramuto yo chapeau betara ba oyo batikali na fait kata na niveau le padre likolo lo ba tabulai ba papa Wemba likolo batasi wana pesa nga charge na bango na ba demi-ton na bango tout chapitre ngato yeba pour na vendre pembena le padre qualité ni il faut za pour le padre c'est pena musa non pour garder pas peso toujours confiance respect savoir faire na olinga musala liboso d'or discipline nan ya makasi ko discipline nan rigueur na boulot toujours faut ça na temps faut ba fokala seka donc il faut seka kaka so bandia seka so ko mo silika mabe est-ce que seka ne za plaisir voilà tango yaka tozunga mwasi tango yaka pa le padre test na yo ezanga ndeni
nga na yana kuta bato to balaki na ebisika bana mai bo pusa na mugena vanda ba pusa na vanda pusa o batikela ope no yake o s'impose on s'impose qui kasi il faut qu'on s'impose ko cha marque déposer no mo bo vandi si on peut tirer le po nga na s'imposa na yaki utepe na kura ya makasi pe kasi te nga ezaka na sana nga ka boye na uta place bato bayembi na yaka place bato bayembi donc na sala ka boye tout robete sous show sous et c'est à moi plaisir naïbi que ça plaisir ben fanatique non sur le padre pour qu'est-ce que j'avais dit babi on est makambo mais to continuer après moi un moment béton déjà Jojo Moussa mon bébé to béton déjà moi show sous et c'est à moi photo ata panzi ligolo il peut on la bloc à faire et puis Ogi manzenza bolingwa kati sibi bale bodle kuyena ngaina kolingati bakamata yo bakende na yo marka uze damba lala jamais nakanda sokiala le pene na ngai maloba no elengi kolekata ya agelo alobela kamaria mama mosantu mama na Yesu na matanga bapesaka moto invitation te okasi na feti l'invité n'invite pas ale mukulu papicho matendele Charlie Soloe Aji Soloe aulu wala mabuma te so Manix Muketi oui ba Manix na ba singo lokola la lokola ngo siko wana bloa mokonzi te kasi to yemba pe bloa mokonzi minute moka na souffrance bolingo eleki 90 minutes ma pesa na football Ataba kesi 30 minutes à prolongation y'a pas match Manix chipoke mongongo na ngai bimisi so ya kakeka miso na ngai na kisimula mingi moteme yindakire bapola so ya basusino shokele kinga makasi Chokele kinga makasi je me disais fais que comme te la pas na yo Léona comme dans la parcelle familiale ba comme on se kangai tala pasio pesi ngai koka moye otika ngai na mebetsana na mabuku na moye nini ngana ko bokola yi kindumba na ye kolati na kota momongo de kamakala pona kolesa bebe na biso baklia nyonso bakima ngai umakala na ngai kangaka moto te pinzoli ya kolelaka yo epolisaka yango tala pasi okomisi ngai komano ata diama na mabili natimona na minui na beta muchwanga timokololako soye Manix Chepoke. C'est bon. Merci beaucoup. Ça fait plaisir il y a un chanteur dans le plateau. Il faut y on peut pas la bloc faire pour tout le monde à rapper, bloc so côté. Est-ce que ça mais c'est félicitations quand même moi bien. Merci. Est-ce que Charlie ça biso air européen bilo rambi otem bobé tandé babé la bien studio. Eh nga babé tête la raté s'il vous plaît. C'est Charlie Solo l'international. Moi on joue pas pour moi s'il vous plaît. Bon, c'est vrai qu'il y a Nengo ça la rato dans le système il y a aussi des participants, c'est-à-dire bateau peut pas participer à Nabiso. Hein, pour les âges juste pour la divergence à couleur et non que on a la bête ballon on peut y habiter nga ba bête la ngate est-ce que moi Charlie comme ta bête mais ndora dem tum sous propre te nga ba bête la ngate donc ça peut que nga bilo na nga mon bête mais sauf que boss
Avec un peu de guitariste, c'est pour la divergence de couleur, on a caché. C'est un peu ça. Ah ouais, parce que le problème est que, au moins auparavant, lors du licence interdit, il n'y avait personne. Pour les habiter l'album, il y a mon groupe suisse qui a interprété. Voilà, donc rien aussi ne prouve que l'eau. Tu continues à s'intégrer déjà dans l'orchestre. Donc, on appelle normal que tu bêtis et puis voilà. Par contre, on appelle bêta. On dit pour la divergence de couleur. Maman, mon vieux Pichu Makai depuis Londres, très bien, donc papi couche les sages. Ok, merci beaucoup. Siko échappé, qu'est-ce que j'avais dit sur le marché les lots public Bazoloba. Trop de chansons dans cet album. Est-ce que tu as canyon? Est-ce que tu as tant canyon? Est-ce que faire rigoler la peine à qui tant qu'on réfléchit avant bim ça va bella banzembo bongo. Nga mongo de plaisir mon ana on na Charlie solo e. To bet na lubu machin plein concert. Ba ba sengi mo bobé. Ko konzambo ga ba le pesa ba mo bobé na pesa ba mo bobé. Mi sengi danser ba yo kaki déjà banzembo ko. Eza za to moni ba debele ba sala banzembo le ga pe na persi. Mais biso gloire à Dieu na mona ga eloko ebimi. Donc mokonza pesa biso bine logo ngona motema moko préfane ye ba baziongo mba moko na fe nanga ko jeune nga ye mo amoni ke te na mizembo na mabanga te na bonto komenze mo te na kolo batenga na komaki ndambo ya nganda mna zoi pa mutu esangane sana ni mobobe na le pata chaki mafuta manteka bablo to ana. Donc voilà, Camille tu as chuté na biso na émission oyo siko ko yebisa biso le padre au vende pas le padre oui. Au tikala au boulaka orchestre mosusu te po ezalaka boye chant eye échappé ou super méga star au moins ralobe échappé bou donc ba commissaire da super star c'est l'orchestre des falandi sou mulongo te au moins biso le padre amuda vision nanu yemo ka bige calcul wana za dépend nga ezapete mais ba rapé ko solliciter l'orchestre mosusu miné ba solliciter déjà dena souhaita pe ba ya gate si basalango non il ça biso to bombe la biso metam sou quartier la tepele échappé ya tu peux l'arranger ba bi nga moye ba ezate po esimba te ngo ba ya gate j'appelle ba biso ka vérité te vérité quartier la tête maison mère rien. Donc voilà, c'était juste pour mettre l'ambiance na yebi ke ngalinga mingi miso na mi ba chanter ba yemba na yebi te comment ozo so donc dozo dozui ba bino pe okomande mi yibi maka biso ba zui bino bokomo loba lo te biso auto libéral nde to pesa bango bazwa kuna ba koma ba danger pour na renfort de renforcer randé pour renforcer randé bango ba kesa bango eza là donc renforcer bango ba comprendre eso ba mission ba longwa ba bangala bango te et pour na pesa bango pour ba mata voilà mais bino bozwa parce que ba pio makasi biso so dozui c'est que vous avez vraiment posé trop mauvais années les 5 les gars te très arrêté pour les pas de tout et ça que to zwine mutu to chewana merci beaucoup échappé rolo ba fan ya le padre Nini pour te comprendre clôturer émission au petit kilo micro sakana on nzembo moko ya kitoko au bongsela biso mais ya le ferry nalinga mingi manzembo kala we ba manzembo kala wana ferry ya ezali donc voilà au koloba ba fan Nini o baso consommer qu'est-ce que j'avais dit échappé yo na éviter merci na bango na pour ba pesa biso confiance ba consommer disque kitoko to décevoir bango de tozaka pona bango clip kala tezo mapona ko mi déranger fort allo échapper clip de ça là kitoko ouais alingete na pesa bango clip mabele ngana pesa bango clip ya qualité na ngana ya qualité nzembo en tout cas ba satisfait dans peu de temps mam tu annonce c'est bon Charlie ko ba c'est ouais bon le caméra qui mingi na web ça ba fatigue na biso de partout Paris, Kinshasa et puis voilà de partout donc bah je dois vraiment temps pour consommer qu'est-ce que j'avais dit bayoka koma ba massa ba déchaîner ba nzembo kwa pour dire qu'on a et ça peut être na niveau likolo kwa kana pas lo bagi toujours likolo donc bon vraiment temps pour consommer na pesi moto na mon vieux Jean-Claude Songo là depuis Paris qui ne cesse de me soutenir Noël Pacheco mon vieux nazo zelaka kwa donenga ezalaka vraiment mon vieux Noël Pacheco Blaise Pondani na Gozolanda Hervé Tiangana depuis Atlanta Hervé Tiangana donc il y a eu un wana na PSP moto na Diego Kamba depuis Russie Wadol yo yangwana Diego Kamba après Russie donc et puis vient na biso Diogas Diogas donc très fort depuis Russie donc yangwana vraiment Charles ba Wadol ba Gimanze ba bino bien ba yamba so bien ma peut conseil ba ya bébé ba kitoko donc on a pas congolais ba zalaka na bango ba congolais ba partout oh
mélangé, blanc, tout. Merci beaucoup, échappé. Aussi, c'est un plateau. Non, plateau, bon, voilà, on a clôturé l'émission. Merci beaucoup. C'était avec Échappé. Micro, Nasuka, Astakano, Nzembo, Mozo, réfléchi, Nzemoni, Naoyemba. Donc voilà, merci beaucoup à tous les fans de Congo France. Vous allez toujours brancher à la chaîne. Au prochain, nous avons toujours l'icolo avec le grand boss, la peau noire à la tête blanche. Junior Bookson Bukasa, c'est notre grand manager. Et Ramsès, le seul et l'unique, il n'y a pas de comme toi. J'irais bien un vrai londonien. David Olito, un vrai tonton. Foster Kamabarina Katarota. Merci beaucoup à tous les fans. Mon série quartier, ça a ma caméra pour nous séparer Sabino. Nous avons échappé micro à Sakano. Au PC salam non. Au clôturer puis nous avons qui toque les padres. Mubobende ngai Zobande ngai nonga. Kliana ngana wenzi ya balingo. Pourquoi ça sala sembla et pourtant Natandelio Oscar Chibangu ya mobobé entre ciel et terre koni bola mo chapi raka koni moi la dernière demain bolingo adieu Igor Lobassa Bolingo adieu Gianni Pacha Bolingo adieu Fissa Metela Bolingo adieu Angelo Sebaye Bolingo adieu Risma Tadien Bolingo adieu Congo France Site ya kono masolo ya danger masolo ya kitoko